Bonsoir, bande konanga ezanga mamluba. J'espère que vous avez malamu skanya stu bozali. Boyebi nga nazwaka mwa mikolo po na natala pe évolution makambo ndenge ezokende no. Avant que je continue, j'envoie des forts encouragements na fard na biso. En tout cas, bozali kosala fierté ya mboka. Bo tikala concentré, bo landa ba rapport négatif te o ezali design yako distraire binote, oui. Et puis, les soldats normal, boti kanano kozala busy na kolunga kosala biso ba video, you know. Yo masasi ezo leka na likolo ya motu. Mozo lingo sala ba video. Wana mulimo Laurent Kabila, po ye pas azalaki kuna na zamba na soi-disant rébellion contre Mobutu, ma boti bana avec toutes les femmes de tous les pays d'Afrique. Ti toyeko se retrouver na mutu ya mboka mwana moko sepaki kolokotele wapi soki zemi kotaka na sa kuiti ye moko Laurent koyeba ndenge nini pona nini aza rebelle na zamba wazabanga alukisaka ye ulia se concentrer kuna to un homme très joyeux bomoni joie ne makambo produire mboka par après to se retrouver 18 ans bakanga biso catch na mwana oyo ye bisika zemi kotelaka toyebi te papa ne bota donc Kabila azana bandeko ti baza ba moitié Madagascar bandeko ne kaka papa na bando sarango koma ngana bino point d'interrogation do ba soda fardke rester concentré to boy lobi bana misusu babimela biso na ba kombo ba congolais bilongi soki pe wapi oh mama utaka Madagascar oh mama utaka Niger to lingi lisusu te po ezalaka ulio yo zala concentré na bitumba yo kuna na ba distraction et ben daka distraction tolandi hein. Et un homme distrait est un homme qui s'attend à un résultat d'échec. Well, I mean, la distraction n'a jamais produit de bons résultats, hein. Voilà likambo mususu na lingi na loba donc avant de clôturer le côté fad overall you guys are doing an excellent job. J'apprécie sacrifice bosala pona mboka na biso. Bien sûr, l'organisme nyosto bambuma ya mabe bazanga kate. Là, tout à l'heure, notre sala commentaire pour natuba petit. Hein, de temps en temps, moi basodo bazana kate distraction, baza inconscient. Hein. Yo la uniforme aussi mi munduki kuno ke iko sala masse kito ke kobina te. Ozana kate bitumba ennemi pas obeto masasi, n'est-ce pas? Soit ennemi a panzio crâne, soit yo panzio aye. Alors ne te donne pas dans la distraction. Ndangle ngana zuko ila yango wana. Tokani Nangina balusa attention nanga ipe na biso nyonstu. Et bien sûr, comme d'habitude, boolek sa podcast nanga. Et comme patati na mato ya batu bakambaka. Mboka. Peuple congolais. Boye bibino bonga Bible mingi, n'est-ce pas? Bobolinga Bible, quand on vous prêche la manière dont les gens qui ont voulu vous dominer vous ont prêché. Nde Bible bino bolingaka. Et ça, quand même, j'ai fait ces constants-là. Oui. Bible ndenge zawana ndenge normalement komama hein bien qu'on l'a triqué et tout mais attends ndenge zaleli wana na remarka ba congolais chrétien ba sepelaka na Bible wana te bango balingaka Bible oyo siko moni muto aye mal intentionné pona kokosa e bino ale bino bambongo mabonza a de vierge basi na bino siko bolingaka nde Bible na ye wana modèle ya ko interpréter ba verset wana nde bino bolingaka wana bokolo ba amen bobengi bozana ba kombo bobenga bango homme de Dieu Naba ouen de Dieu, bon bino, c'est tout celui qui vient vous tromper au nom de la Bible. Nde bobenga kay ouen de Dieu yewana, n'est-ce pas? Bon bato ba web c'est nom ramdi bosolo na Bible boninga bato bongo te. Ce que mutaye ko buka bino lokuta homme de Dieu yewana. Bon, apparemment nga naza femme de Dieu mais pas selon votre définition. Ponga nazo lobela bino Bible siko ndenge koma maki. Tokani po bino bobalusa makambu nyonso monde en envers. Race bénite, bino moko boke komite ba malédiction moko imaginaire. Bozu peuple maudit, boko misi peuple wana béni, donc bosala renvers. Bolanda ba podcast nanga nyonso dans le passé, j'ai toujours parlé de ces trucs. Tu l'as dit, hein? Je suis quand même motivé à komona ke batu ba bandi pe ko comprendre. Tokani, natikala koloba na bino chaque fois. Noah n'avait pas maudit Ham. Noah avait maudit
Canaan. Et Canaan, c'est le patriarche de Canaanaïtes. Oh, le peuple le lobo zali ko bele la Israël na bino le couteau bo envia kawana. Ça là, c'est la race que Noah avait maudit. Ham est le patriarche y a ba peuple africain parce que les autres trois fils bangwana ba papa ba égyptien, ba papa ba éthiopiens, tozolanda, Éthiopie la terre de noir. Donc l'homme noir n'était jamais maudit. Cette malinterprétation-là est outaki nabamindelo bazaki kolukaba justifier pourquoi il fallait qu'on maltraitait l'homme noir. Il fallait qu'il dehumanize l'homme noir. Koko mison rosa mutute. Lokolo za nyama batba ke lo mawate. Comment ko avancer cet argument-là, il faut qu'on présente des arguments tels ça ne tient pas. Quand ndenge po kaga masala ka fabriquer makambunaye pour justifier pourquoi il faut envoyer la RDC o azoke nkolanda baf de l'air na imagina. Tokani, même chose. Quand l'homme blanc a créé ma malédiction imaginaire contre toi, l'homme noir, faute na yo po kamati ondimi. Vous voyez pourquoi bondima ki ango? Parce que la plupart de vous, soi-disant les chrétiens, vous êtes des paresseux spirituels. Bongo tanga Bible était pour vous-même. Vous aimez toujours kokende, vous dépendez na mtumusu swate ya bino. Nde sika, bate ibino pe bamate ya buzoba, ça volait beaucoup des années dans la vie de l'homme noir. Ce que l'homme noir a souffert autant d'années qu'il a souffert. Oui, cause Nathan, il y a souffrance, qui a salama, mais mususu eza souffrance prolongée par ignorance. Hein? Eza exemple, on appelle ça kabino chaque fois que batio na boloko. Mais boloko nyonso zalaka na limite, n'est-ce pas? Il y a toujours un temps où que bakatela ki il faut bima. Boite, juge, au moment juge aboki comme tu na boloko, soit ta koloba tu es là à vie au kobimakate de la vie non naturelle au passant au kuna. Mais ceux qui bongo tata ko katela ko 100 ans, bien sûr, les manières ko bomelo kuna, mais quand même on t'a donné 100 ans, n'est-ce pas? Voilà. Punition ta moko te zanga période de la fin. Tokani. So même si nos ancêtres étaient sous une punition pour babalou kela kinzambe na bango, mais cette période-là, la punition had come to an end. Mais pourquoi te prolonger ton habitation na désert? Ignorance. Tokani, na yoka kabatu mususu bazoko yana komba nzambe bazoko ba pasteur bazo def côté comme no ba désert. Désert n'est pas une bonne chose si tu connais ce qui est bon pour toi. Désert ezali loko la place moko intermediate, c'est vrai, tu es sorti de Égypte, mais tu n'es pas dans la terre promise non plus. Or, la distance entre Égypte et la terre promise n'est pas une forte distance. Mais pourquoi ton Dieu ne t'amène pas directement à la terre promise? État d'esprit nayo. Oui, tu es sorti physiquement, mais spiritually, tu es toujours sous envoûtement et oppresseur nayo. Spiritually, tu continues à s'agenouiller devant le Dieu que tes oppresseurs t'ont enseigné. Aussi longtemps que les dieux étrangers sont toujours dans ton cœur, tu n'entreras pas dans la terre promise. Parce que comment est-ce que ton Dieu à toi veut s'approprier de toi? Mais yo mutema naona mabanzo na esprit na yo ozakaka lié na nzambe ya oppresseur na yo. C'est pour cette raison-là que cette génération était restée na katia désert. Et ba prolongeant qui séjourne na bango na désert à cause de leur attachement spirituel avec les dieux des Égyptiens. Tokani, Égyptiens en azolo belezali métaphore pour na ko signifier étranger. Right? Dans le but que les Égyptiens étaient des satanistes, pas du tout. C'était des Africains comme vous et moi. Tozolanda, même chose. Tant yo mutumuindo, tant yo congolais, ozo continue ko imaginer qu'un Jésus blanc. Ozo continue ko s'incliner devant un Jésus blanc. Tu continues ko bele la kanzambo ba presseur na yo ba introduisa ka na bomo ya bakoko na yo. C'est comme ça que la durée à souffrance de l'homme noir ezala qui prolongée ndengewana. Donc désert ya mwana na nzambe n'est pas un désert par la volonté de Dieu, c'était normalement une période de transition entre période d'oppression na période no mena ya gloire. Mais pourquoi ozosa la prolongation na transition na katia désert? Ezali réflexion et état d'esprit na yo moko. Et qu'est-ce qui s'est passé na Israël na katia désert? Israël est obligé ya kobanda ko dile na ba peuple étranger. Toka na bino parce que Israël n'était pas chez lui. Tolandi hein? Tangu bozo zalaka ka batu moko toujours attaché na ba dieu étranger. Et votre souffrance, vous allez la prolonger à cause de cela. Vous entrez maintenant en contact avec le peuple étranger. Parce que vous avez une position et autorité. Tu l'as dit, hein?
bo continue kotia ke likia na man te parce que intention nzambe ezalaki bokende koumela na désert te eza parcours aponaki mpo na bokoka kose débarrasser na milimu na bino wana ya baoppression. Mais il respecte aussi le choix de l'homme. Quand l'homme fait le choix de demeurer dans son ignorance, de s'accrocher à banzambe na étranger, bien sûr, tu vas commencer à faire face à Malakite, na ba peuple ou étranger, bando bundi sakao parce qu'on a une vulnérabilité. Tu l'as dit, hein? Nako chuté un peu dans le livre Zachariah. Oui. Vous pouvez s'arrêter ma bonzate. Mais na zolobela kabino makambo ezoko contribuer un plus. Ceux qui n'ont pas de lokuta na Malachi chapitre 3, mona bonga boganga amen. Bolinga kacha Malachi 3 non. L'homme trompera-t-il Dieu? Boyana or et l'argent s'appartient à Dieu. Yo moko mutoko mona teke or ezali nani libende o gold donc argent zape argent ya libende za argent ya likasa mbongo te yo moko kaka logique ko salate hein. Bozu lokola lokasa mbongo bobenyango argent, il y a aussi metal qui s'appelle aussi argent. Alors bo confondre les deux, bozu argent wana popo kendo pesa ka ba pasteur bambongo ya makasa. Kasi basi ba bino comptable ngwa nzambe ko moneza la kanani. Tetango bango ba collectionner kasko ba argent yango po ba kendo ko pesa nzambe. Ba pesa kesko comptable ngwa kontaka kombone nani na banque nini. Nzamba zaka na banque de réserve. Wana bwana besoin ngana te bino mingi tella et ça s'appelle seulement sozaka na mwanda mbo cerveau salaka oko ko réfléchir hein koza Bible est un livre à lire non bande ko nanga tama tpena ntokita hein bo traiter ka Bible on dirait ça ka livre ça na maseke c'est un livre ouvre le lis et utilise la logique que le bon Dieu t'a donné simple que ça you know eno sotala nan makambo ya Zachariah kuna so Zachariah, quand on a une bandeli, masolo nyonso babalusaka yango kaka monde en envers. So, tozo tangawa que le temps viendra là où tous les peuples de la terre vont se unir, les nations vont se unir pour envahir Israël. Et Israël sera envahi. Mais ça sera en ce moment-là, dans un autre mot, quand Israël va se sentir le là, à perdre les batailles, que finalement le Fils de l'homme va descendre, dont le salut arrivera. Ngana sakabino ka Israël wana ezalaka nango Israël wa désert ote obino bo anviaka wana te bo anviaka Israël oyo parce que bo ebina complicité ba pasteurs qui sont les alliés du diable lui-même na ba oyo bozana milimu na bino ba malakaite na ba milimu ya banzambe ba étranger lata bino bo dzila ngo mangwele bo boyela ngo délivrance yango like na bino ezana ba makambo ezalaka réalité. Israël c'est l'Afrique. Un parent n'oublie jamais où se trouvent ses enfants. Le Dieu de nos ancêtres, a tracé bango. Selon les 12 tribus d'Israël, a placé bango na katia secteur en Afrique, y compris l'endroit que nous appelons DRC. Le peuple de Dieu s'y trouve. Ce Dieu-là n'a pas oublié où se trouvent ses enfants. Tokani nabino nazo bandela kam nazoloba moboti nyonso ayebe sika nini aplasaki bana na ye e sika nino tikaki bana na yo moboti azangisaka koyeba te nzambo bancentre na biso dirigeaka bancentre na biso wuta na ngambo mosusu ya mer Méditerranée vers l'Afrique du Nord tina sub-Sahara Africa bakoko na biso s'installer na bandroit ndenge toyebeli lelo home ya l'homme noir africain côté ya sub-Sahara Africa, n'est-ce pas? Right? Ce Dieu-là ne nous a jamais oubliés. Toyokani, et il a béni le territoire nae a placé l'homme noir, surtout notablement le Congo, le cœur de l'Afrique. Nzamba lingi terwana makasi, ya pamboli angwa pamboli na peuple nae, oui. Il y a portion, il y a descendance, il y a Yuda, il y a royaume, il y a Yuda qui habite na kati ya Congo. Na loba, peuple batetela, songe, le baluba, Équateur, tribu ya Yuda, n'est-ce pas? Bozo matati côté kuna ya Éthiopia. Mais quand on n'est pas conscient de qui on s'agenouille pour glorifier un Jésus qui était mort na Golgotha kuna. Mais bon, waneza ba Bible bunga kabate ya bino ngana te ya bino Bible nenge zali normalement. Boete anyhow. Na lobela bino mente fois que ceux qui troisième guerre mondiale ko bimaka, Congo ko jouaka carole munene. Bozali déjà comprendre maintenant rôle ya Congo, l'importance ya Congo vis-à-vis ya race humaine, ya le citoyen de la terre, c'est vrai. De l'autre côté, bon se préparer aussi que
le complot international bozoko bele le complot international ton complot mais botanga ngo na livre à Zachariah n'est-ce pas bolingi botanga ngo ndenge nini hein que Israël tout le temps zoko bunda et puis il y aura un complot les nations vont se comploter contre Israël toyokani donc je suis en train de vous dire ceci bo paniquer que oh la France les États-Unis Rwanda Uganda they're supposed to do that. Il faut soit vous vous basez sur la prophétie qui vous a été écrite, soit vous rejetez alors toutes ces prophéties-là. Mais ngana zali koloba na bino boye. Lokola kaka parent bosa na kesika plasaka bana na yete. Nzambo amemaka bakoko na biso tina secteur wana placé bango. Il connaît là où nous trouvons. Ayebi bisika tozali. Makambo bozo mone se dérouler même quand les jours semblent être un peu trop sombres. Bon découragé te is supposed to get dark. Tokani, le jour devrait vraiment devenir très très obscur. Tolandi, hein? Bakoya ba nation ndenge bakoya avec leur complot, avec leur might. Nakoyeb sabino lelo peuple ya Nzambe. Parce qu'au Congo, tout Congolais n'est pas peuple de Dieu. Il y a des infiltrés na kati ya Congo. Na lobela bino likamboyo maintes fois. Bien sûr, baras ya peuple msus bakota pe na kati ya Congo. Right? Quand tu veux fragiliser un peuple, tu commences par l'infiltrer. Tu commences par corrompre sa spiritualité. C'est ça ce que vous êtes arrivé. Right? Ouais. Bon, on a besoin de abino mingite sur ça là. Right? Ngai na zolo baboy. État d'inconscience et prolongé durant le désert. Mais na kolobaso que la réalité des choses, hein, tout ce dépassable lo konyostona tozali ko vivre sikobomoni quand le temps veut changer, right? Et ça la moi c'est azemi. Tangu état na wana 9 mois et bandi kokoka l'enfant ne doit pas continuer à demeurer kuno intention ezo botamino na libu maman na ote quand même il faut le kobima n'est-ce pas? Mais pour moi na bima via sikape et se manifester qu'est-ce que nous remarquons? La femme azana ba douleur a kosakanate there will be contraction, she's in labor pendant des heures, n'est-ce pas? Il y a bisinyo sotobota toyebi ozo kanse kozo mona liwa na misu mboete. After that, c'est la joie qui n'a même pas une explication, right? Tangu mwana bimi. Boite, same thing. Tangu peuple azoko poussa na pene na etane siko ya gloire, right? Ya établissement na ye. Ndenge Nzambe na biso prometaka qu'il va restaurer Égypte. Il va restaurer Éthiopie, son peuple. Tozolanda, ce temps-là est arrivé. Na lobela bino makambo maintes fois. Mais bozoko prêter ka kore na ba pasteur ya bandoki. Ba continuer ka kote ka bino ba miracle na bango ezangati na wana. Nde bozomo na bozoko prolonger hein ba koneri na ba malakito na ba moabito yo. Fallait que to sila na bango déjà. Tozokana mais likambute chaque chose a son temps. Tant ya kozala ignorance zali tant pe ya kozwa conscience ezali po ataka kayenza mbana zoba que le temps viendra na kolongola kana kati na mutema libanga na ko remplacer ngo siko na mutema ya flesh po na okoka koyoka liloba na Nzambe tolandi moi milimo na ba mvutuma batia bino mitema na mabanga bakotia bino je suis sûr que le temps est en train d'arriver au Nzamba kolokola ngo finalement le pineal gland nabino donc l'œil à la panel et ko fungwama finalement vous allez comprendre de quoi je suis en train de parler. Mais en attendant, ils ont la Bible. Ils ont inventé le kwata mokote. Ils ont la Bible. Bote. So botika bango basala ba complot na bango. Botika bango baya. Il va sembler le collègue va intensifier message que ne na fard. Ne paniquez pas, votre Dieu est avec vous. Peuple atamokota gagna kabitumbaka na soi-même kaka. Non. Aucune guerre est gagnée si Dieu n'est pas aussi devant le peuple là. Teokane ngongesi koki, tous les signes sont là, même bas signe astral. N'ebite bolukaka nature lo bandenge nini. Bible ngo bobete la katolo nzamba le biche placer toutes ces étoiles dans les cieux pour servir bino ko ba reconnaître les signes des temps. Mais ata les planètes ezo sala makam nango na bétoile bolingi kotanga yango te, bolingi ko comprendre lo kwata moko te, bazo bele la kengonga ekoki. Le temps ya kiboumbu ya souffrance de l'homme noir est passé. Tokomi prêt à kokota ce qu'on attend de gloire. Bon, bazo comprendre, ba misus malheureusement majorité na kati na biso compréhension et sali moi défaut mukie ce qui n'est pas bon. Donc bo bangate, bakagamo nyonso, botala kandenge nzamba ko sila na bango. Oh Macron, bo monaki d'abord premier
spectacle nzambo ya biso asalaka ntango Macron na baaméricain na bachinois basalaki complot basali covid-19 na bango. Macron na bilobaloba na ye aye kolobo y aura une catastrophe en Afrique, catastrophe humanitaire comme du n'ai jamais vu. Ah bon? Catastrophe humanitaire comme du n'ai jamais vu. Yondo créaka ba catastrophe humanitaire ao. Hein? Bon, likambute. Catastrophe humanitaire ye ebosani adresse ya Afrique eke kosala catastrophe humanitaire na France, na Italie, awa na États-Unis komaki chaque jour batu boye bakufi covid-19. Bozonga bo batu boye bakufi covid-19. Et puis bino na Congo boye bike bakoma kobelela covid-19 kapo na mbongo oyo bozwaka na batu organisme ya santé hein, mondial. Covid-19 esalaki nango eloko te kuna. So Covid-19 ezalaki na posa vraiment kosala likambo mindelo balingaki esala na Afrique engaki boma alors comme il faut. Tolandi hein. Donc mais toyebani ke tozaka pe mo bato ba théâtre n'est-ce pas? Well, na esprit a bien Covid-19 esalaki musala kuna na Afrique te na Congo te. Faut arrêter avec. Mais bozwaki na bino 9 milliards de dollars, je comprends. Et ça copte hein. Dès que banonsaki yango mbala moko Congo ezu ka liboso ya Covid-19 na aéroport boyete mais du sérieux nano Covid-19 tango ye catastrophe humanitaire ke kosalamela nde na France kuna na mboka Macron nde sika catastrophe humanitaire dans tous les pays là développés comme kaka ba diabolo wana bakotaki réunion na bango na ki diabolo o bakanisaki ke bako créer crise moko bwa mabe na kati ya Afrika ndenge ba mesana po na ba bomisa ba africain ce qui peut c'était quoi leur projet nzamba eko confondre bango crise catastrophique humanitaire ke osala makakuna na mboka ye Macron a en États-Unis ye moko azana équation mentale ba français bazana esengo na ite catastrophe crise humanitaire et bosanaki nzela ya Afrique po bomona nano deja ndenge nzamba confondaki bango toyoka na bino donc bobangaka te mais na kosenga pe na bino lisusu qu'il est temps bozwa conscience toyokani arrêtez na bizalelo na bino bozo continuer ko s'accrocher na banzambe ya oppresseur excuse me na bino botika wuta bokangamaka na nzamba oppresseur na yo. Qu'est-ce que tu as bénéficié? Koko no tango a se convertir na christianisme na bino bolobi o wana ndeza salut na bino. Salut ango bo viva ango. N'est-ce pas que bokoma ki peuple moko ya lamentation de Jérémie? Yesu mukolonini jusque quand pasi na biso mais bino bondimela ki kasi ye sauveur na binoti. Ye sauveur na bino bondimela ki qui t'a appris qu'il était ton sauveur, ton oppresseur. Tokani koko no t'avait appris ce Jésus là. Nzambwa bakoko no abeteleke masola Golgotha. Qui t'a parlé de Golgotha? C'est ton oppresseur, n'est-ce pas? Qui t'a apporté cette histoire-là à Golgotha? Et ce oppresseur na ote? Moutaye ko oppressé yo. Aelio une histoire inventée que ce qu'on dit un blanc comme lui, yende sauveur na yo. Mais c'est vrai, tu as le choix d'accepter ce que tu vas accepter. Mais ngai ce qu'on a tout ni bino. Wuta bo salaka conversion na bino. Ce qui te sali bilan de l'homme noir. L'homme noir a profité de l'ogonine. Wapi pouvoir ango, Jésus na Golgotha falaka pesa bino. Bozo pouvoir ango wapi. Wapi ce qui paie la joie, la paix éternelle au bino bobele laka a pesa bino. Lelo to sona bino Congo esanin. Congo ngona na kati ya guerre te. Donc vous voyez que bon, il fallait que beaucoup de s'esprit bobele la nzambo bakoko na bino, n'est-ce pas? Mais ngana kanise kutu ndenge bobele laka evo pasteur banga bakende na Golgotha kuna ba luka Yesu kuna na Golgotha ayas apesa biso kimia. Tozolanda. Bon, on a besoin trop réfléchir te pour banda komona que yen ça ne va pas. Tolandi hein. Bien sûr, na ko répéter ce que j'ai toujours répété pour na bato bazaka simple minded, ne pas être religieuse n'est pas égal à être atheiste. Tokani parce que batumsu bazalaka na confusion soko za religieuse te batunyo. Donc osambela kate what the hell? I mean, est-ce que pour mta sambele faut ka kazala chrétien? Pas du tout. Bouddhiste asambelaka. Mutozo ko pratiquer judaïsme azoko sambela musulman asambelaka ko sambela c'est quoi? Tu es en train de plaider ta cause, n'est-ce pas? So par définition chaque personne plaide sa cause. Boité moi aussi inclus. Ezaka que
Na kenda kasu na l'église na bino wana te. C'est ça la différence entre vous et moi. Je lis ma Bible, mais je me branche plus spirituel. Na lingaka biloko ba koneria ba pasteur wana te. Donc comme ko preach nga ba miracle Golgotha nothing. Nga na congolaise de père et de mère, Golgotha zalaka na ville tamako te kuna na kati ya Congo. I didn't see one. Et puis quand je vois ndenge peuple nanga bakufi, tant na moni souffrance à mutu moindo, en tout cas ce qui Yesu na makamgal Golgotha eza solo, he's got some explanations to give me, you know. Yep, natia Yesu penza na défilé des explications à me donner. Ce qui makamdane ezalaka ya solo. Mais nayebi ke makamone ezalaka ya solo te. Tozola ndeba ndeko na ngai. Kasi zalo kola babetel bino masolo ya, you know. Selon une chose que j'aime bien, qui a été mal interprétée, je pense, que le Seigneur Dieu a créé Adam, you know, les chrétiens sont sous l'impression qu'il a créé Adam, nakati ya Garden of Eden. No, chaque fois qu'il faut qu'on tanga la Bible, puis besoin tanga les détails. La Bible dit, l'Éternel Dieu, non, le Seigneur Dieu, tango sali Garden of Eden na East. Il y a terre. Ceux qui besoin l'andango bien. Ceux qui besoin sima, la terre maintenant était déjà créée. Là, il sa forme, il y a le soleil, tout est déjà établi, n'est-ce pas? Maintenant, le Seigneur Dieu, donc one of the Elohim, a créé Garden of Eden, donc une autre dimension, une autre place, right? Na East. Et il a placé l'homme qu'il avait créé là-dedans. Dans un autre mot, eza lokola topesa yo zui mutolongoli d'un endroit au placé dans un autre endroit. Toyokane, ce n'est pas la même chose comme que mutuanaza originaire ya endroit isko placé qui. Those are two different things. Tu l'as dit, hein? So, l'homme n'était pas créé na katia Garden of Eden. Non, l'homme était placé na katia Garden of Eden. Faut beaucoup tanga. Que les détails quand vous parlez de la Bible, ils sont très très importants, right? Alors, si l'homme était placé in the Garden of Eden, so l'homme était chassé aussi dans the Garden of Eden, right? Well, dans the Garden of Eden, nous parlons ici, on voit les arbres, right? Il y a l'arbre là de connaissance de la vérité, de bien et le mal. Ici, on sommes toujours sur la terre. Mais il faut commencer par maintenant la définition, c'est quoi alors la terre? C'est là, on commence par là, right? Si la terre est kakandenge terre otoyebeli, so then Garden of Eden devient un endroit mystérieux, ce qui peut ndenge comme quand on lukaka ba planète quelque part, right? Well, that cannot be, puisque même batamayele bakei na lola kuna bakei luka ba planète nan ba moni jardin de dente, boite, because it's about dimension, right? Même par définition, quand nous parlons de planètes terrestres, to lo laquelle planète? Mercury, Venus, la Terre, bien sûr, and Mars. C'est ça considéré les planètes terrestres. Et beaucoup on appelle même les évidences scientifiques, il y a eu une période de ces planètes-là sustained la vie, right? Something happened. Toyebi au moins que Venus, ils ont la preuve que c'est une planète qui était brûlée, and Mercury aussi. Mais bon, vous avez l'histoire, il y a Sodom and Gomorrah, right? Parce qu'il faut qu'on l'attention quand la Bible est il y a ville. Ville, c'est la ville de Kinshasa. Ville, spiritually, peut aussi carrément dire Mboka, Esika, l'emplacement. Tokani, hein? Et ça nécessairement ville, quartier, moko boite Sodom and Gomorrah, tokana bino. So anyways, Masola Garden of Eden, c'est Masola dimension. L'homme, l'être physique, avait perdu son privilège d'être dans la dimension Yabanzambe, tango à désobéir à ce qu'il avait fait là. À longue de cette dimension-là, maintenant, l'homme vit dans la dimension Tozalakanango, autrement appelée troisième dimension. That's what happened. Tokane, yango bomonaka, pona bao basala expérience même, angaka kufa, zongi, patati, babiso nyonso tofrola qui peut la mort. De l'autre côté, ce que nous avions vu, ça a été comme la planète Terre, you know. Nous avions vu valleys, les montagnes, les arbres, les pelouses, right? So on n'a pas vu ce qui peut un endroit qui était différent de la planète Terre, à l'exception, on n'a pas vu les buildings, on n'a pas vu bien sûr ba prince, on n'a pas vu les voitures, none of that. C'est toujours une image de la Terre, il y a virginité, il y a purité. Botu na batu nyonso yo, basa l'expérience de quoi l'engaka katsa de l'autre côté, mais à Zongi, bon, on nyons tout presque majorité, il donne toujours le même témoignage de ce qu'il a vu, you know. De l'autre côté, ils ont la sensation à pe moko boye
Tu n'as jamais vécu. Mais ce que tu à décrire ce qu'il a vu, tu peux kobanda ça là, c'est constant là. You know, ils décrivent valleys, ils décrivent azomona mabele, azomona bangomba, azomona the horizon, la pelouse, trees. It's just beautiful. Teokani? And so, you know, j'irais loin dire que c'était ça même au commencement. Comment dimension là où l'homme était placé was like that, right? Parce que quand l'homme a traversé de l'autre côté, je parle de Baba Okende Neska Malamu, c'est là où Ba Okende. Bazo longwa la terre bakende na Mars te. Sinon te, tant bato naza bakende na Mars, ne bakio kuta batu tuo bakufa bafanda na Mars. Bino ba image balakisaka bino boso bomoni bakoko ubie bato bakufa bazaka na Mars. Mtata moko azakuna te. Bomoni bato na Venus, mtata moko azakuna te. So, mais nous savons que l'esprit ne meurt pas. Batona to mona ka même na bandoto na biso, dead. Some of them come back, right? So bazo zala wapi po bazonga ka haka mtomona ka bango bien que tomona bango sina corps physique te. Parce qu'il y a une autre vie. Ezaka cette vie les autres à place na in another dimension. Tokani. So, you know, la mort n'est que ça, ezaka transformation, transition, c'est la transformation. Cette transformation les banda qui peut tango muto décida qu'il a ce qu'il a fait, l'Elohim transforme the man, l'homme maintenant aye kozala stack na dimension ya 3D, right? Et cette dimension 3D n'est pas une dimension éternelle parce que le corps physique otolataka ezali property ya terre oyo ndenge toyebeli yango eza zelo il has to go back, right? Na état oyo, right? Et puis notre intelligence automatiquement était aussi maintenant placée aussi avec une limite aussi. Sinon l'homme a tendance d'aller un peu trop loin, ce que permettre l'intelligence naïe et qui ne peut musika, right? Ça c'est la nature de l'homme, right? And so il y a eu certaines limites qui ont été placées pour nous garder un peu pour tout ça naturellement pour désordre, right? Ouais, tu bande qui impolitesse qu'on a dans le jardin d'Éden, toi quand tu es têtu, right? Chaque fois que l'homme a été donné une petite privilège, au moins quand l'homme il faut qu'il tonga batour de Babel, l'homme il faut qu'il kobanda koluka komona nzamba zalaka wapi tala tana ki dit 3D na biso vivaka l'homme ye wana sali ba space shuttle oh azokende koluka vine na Mars oh ake koluka ba viso ki pe na ba Europa kuna. Ça c'est la nature de l'homme. Toza na curiosité moko. Maintenant kama ka toza curieux ya kokende koluka na ba planète Océan Pacifique na Atlantique efandi atolinga curiosité wana te biso toka tembe na ba planète hein? Oui temba mundele zaka na ba planète oui ya kendaka luka makamna na ba planète. Mais vous voyez ce sont de dire donc vous comprenez que ce qui nzambe hein na ba Elohim ba place qui limite te tala déjà tendance na biso, right? Quand l'homme a cru que ce qui na le mena frio yo na ko m'appelle kola ba Elohim na ko m'appelle na puissance wana l'homme a mangé le fruit. Tolandi hein? So l'homme déjà ça l'excès déjà que toi ndenge tozakaka. Tokani. Mais anyways, on a ça comme moi parenthèse na fongo là qui pour nous tel c'est bien que quand on ne comprend pas bien makam totanga kana Bible tant que tozoko box makam nyans tout que tozui you know création ya Genesis chapter 1 na Genesis chapter 2 to komisiango li solo la création moko même quand tu lis la lecture ozo mona bien que c'est deux créations différentes. Quand on tanga bien que the Garden of Eden est une autre dimension, right? Et que l'homme de la terre était placé dans le Garden of Eden. Autant yango, mais pour yo comme si yango l'homme était créé dans le jardin d'Éden. Tango désobéir nzambe sikoya azo tindiki na mokili, you know? I mean, so then c'est là où erreur est bandit, right? Et bino moko botala kaka un livre des origines tant déjà erreur ezobanda na ba origine alors le reste de la Bible est tombaka peka victime na ba mal compréhension wana n'est-ce pas ti bokom na Malaka chapitre 3 ale bobanjo pesa ba pasteur na bino ba mbongo na bino ya pasi toujours kaka un esprit ya ko comprendre ka Bible à travers you know so mais no joke right la terre ezaka ka terre ndenge monite il y a plusieurs terres. Tolandi, hein? Il y a plusieurs terres. Je pense que même Jésus, quand dans le Nouveau Testament, a bien flashé, que cette terre passera. Bozo c'est la nouvelle terre et ça l'a établi. You see? C'est pourquoi tel lobby nouvelle nani Jupiter, nouvelle Neptune, nouvelle non.
It's always une nouvelle terre sera établie, right? So, of course, il y a plusieurs terres. La terre, c'est ce qu'on a bino to tambole la oyote, you gotta be careful with that, you know. Il y a plusieurs dimensions, mais osaka kana terre, right? Et où se trouve alors le Dieu suprême, dimension est allée très haut. Il est au-delà, il y a des dimensions en agnos tout, right? Lelo ezaki concentration na ngai te wana ezaki kaka entre parenthèses naye kolobela bino ke le complot international que vous êtes en train de voir et à toi aussi Chilombo tika ete epeso mayele okendaki koyamba bamindele na yo. I don't know what you were thinking. Je n'aime pas seulement avec toi kozalaka na retard ya koagir oza na retard ya comprendre makambo, ça ce n'est pas bien. Un homme qui est toujours un pas en arrière est un homme oyo azako. Et ça, le la défaite, il ne faut jamais couper ça que your enemy tend à se regrouper, à comme un upper hand sur you. Non. L'homme prudent analyse les choses bien avant. Il faut qu'on ait l'habitude de causer la même américain, ça la preemptive action, you know, qu'on identifie déjà les dangers, potential danger, et nous nous positionnons déjà, you know. C'est bien on sombi avion, c'est bien armée na biso zoko changer former comme appelé armée moderne, mais to négliger pas système na sous-marin té, right? Parce que l'eau est également aussi importante. L'eau devient aussi prince. OK, l'ennemi peut aussi utiliser pour 4 ça peut que ça la bino guerre. To lundi, hein? Well, les continents sont séparés par les eaux. Comment est-ce que les États-Unis qui sont dans le Moyen-Orient? Nous traversons les eaux, n'est-ce pas? Right. So, Mai ezali ko keep your enemy from you te. Mais de l'autre côté, même bango moko bamindele bazaza na basumare na bango, the Chinese, the Russians, the Americans, boite, fleuve Congo ne doit pas seulement ko tika la pe kaka bongo. Il faut pas ça la fleuve moko ya biso kaka par écrit et na maloba. On doit aussi ko banda ko zoba measurement ya ko protéger notre fleuve. Tokani kaka ndenge sur le terrestre tozo placer ba base militaire ba soda. Fleuve Congo ne doit pas aussi kotika la kaka ndenge wana. Fleuve Congo doit aussi être protégé par l'armée, you know. So potana ndenge zo potana wana luka po sécuriser le biso fleuve Congo wana, you know. À l'époque de Mobutu, les Japonais venaient voler l'électricité through the river, Zaire River. So ça nous montre que ça point à vulnérabilité. It's been done before. Paul Kagame peut assis ya ba yo katela ba courant, you know, na kote kuna ba barrage inga. So le fleuve là a déjà été compromised avant. It happened before. Toti kateke esalama lisusu. Parce que les ennemis que nous avons en face bazaka toujours bazo raisonner musika. Ceux qui ba moni ke angle oyo bosubo timbeli bango, they've moved on to other things. Même na moni bateau sepeli M23 s'est retiré. C'est bien beau, mais la victoire n'est jamais complète quand l'ennemi n'est pas à 100% neutralisé. Tokani. So, aussi longtemps que M23 bazo s'est retiré, I don't like that. Parce que M23 officiellement n'est pas un pays quelconque. Toyebi qui sont derrière, mais to kende kana logique à M23. Bazali ba terroriste. So, seule manière il fallait que tout le kato si la M23 ezako boma bango. Parce que M23 par définition que baza ba groupe terroriste, bazo landa logique à ta mon côté. So, bako se retirer pour ba kende wapi. Parce que groupe terroriste, je devine que même Rwanda kolinga bangote, Kenya kolinga bangote, right? Est-ce que vous voyez, ba Taliban, ba Al-Qaïda ba se retirer? Si qu'on peut pas kende wapi, mboka nya kolobo venez à bras ouverts. Par définition, not really. Au moins bamboko est un complot. Mais biso to kende kaka na logique wana ke M23 basé indépendant et que ça ba groupe moko ba terroriste ba bundisaka biso. So moi je lance le message na FARD que ça serait une erreur et à Chilombo si ceux qui ont topé si ordre wana c'est une ordre vraiment une erreur. Il faut tuer M23. On doit eradicate M23. Ba exister lisusu ndete. Tolandi, hein? Toningi kaka baza la repousser te ba se retirer. Ma question est que oh pendant mon groupe ba fana quit. C'est ça le problème Chilombo. Donc nasna so cause la kateka kana batu ba ko yes. Get away ba congolais soko landi congolais Chilombo, hein? Congolais moko azaka makampeti na te congolais ko bombisa opero kwa liseki. Pour congolais lingi ko glorifier mingi. C'est un peuple obsédé na ko glorifiaka. Omoni
Ce peuple a un pan à glorifier que Satan vis-à-vis comme ça. I'm telling you. Et mon colomsu pensa Satan ko se déguisé kaka lati kaka soutana. A briller. Congolais ko belle la Satan ko benge ya mukolo, ko benge béton, ko benge raïs, ko benge toutes les appellations. Ça c'est le peuple congolais. Tokani hein? So, sachant que le peuple va glorifier ka bat chilombo, ko kwe ya na piège na ba glorification ana te. Non, non, tu n'as pas encore la victoire. On ne doit pas permettre M23 de se retirer. Bah, se retirer pour aller où? Bango Bazali, groupe terroriste, n'est-ce pas? Which means, par définition, Makambu, aucun autre pays veut de M23. Moutuya ONU, alobaki bazana ba armement très sophistiqué. So, déjà, nous voyons qu'on est en train de nous souligner une menace. That's a threat, right? Et puis, Fard Kabundina M23 comment? Parce que M23 azali armé. So, encore une fois, la menace est soulignée. Si on a un accès à Manduki sophistiqué, entre guillemets, que ça soit vrai ou faux, mais toke kana logique wana. Bazala kana minduki, baza capable ko se regrouper, baza capable ko sala biso guerre, tozo repousser bango, ba utaki wapi et to repousser bango wapi. Parce que par théorie, aucune autre nation veut de ce genre de groupe. Et ça, la bandi moko na balabala, azalaka na adresse ta simbi munduki, aye kokotolo na lopango asalo trouble. Yo zi munduki akoleka, ou lio neutraliser mo repousser kaka hors de ta parcelle. Mais ye azana parcelle ata moko zo réclamer ye teke azana résidence. Sko po kende wapi. Au moins que le danger est toujours là, parce qu'il y a toujours l'homme à simbi munduki, a comme ko balade skonde balabala. Tolandi, hein? Solo bako kende pas voisin, mais tu es toujours en danger. Tolandi, mais c'est mieux, neutralise le problème. Bwete, songai na zokoloba, M23 must be eradicated. Je suis en train de dire, Boma, Willy Ngoma, Boma, les têtes de M23, just be done with them. Et je n'aime pas ton style à Chilombo, tu es trop lent avant d'agir. I don't like that. Aux Hollandais, même les temps ça t'a pris à kendo bombarder bango, opesaka bango tamba se regroupaka. Ngai na moni my question is bazo se retirer bazo kende wapi, bazo se retirer where? Po ye Paul Kagame awanga na affiliation na bango, n'est-ce pas? So kaka na ndenga logique wana pourquoi teto kiti sika bloc a moto? Excuse me, just kill the motherfuckers. Bolimbisanga. Just silana na bango. Just silana na bango. That's what I would have done. Hello. Tolanda. So, sila na bango kaka. Et le Congo est en position ya ko défendre ba actions na ye parce que batutozo bomeza ba groupe terroriste. Boete. Bon yoke ko beta biloko na kati ya Rwanda, non? O beta ngo na ngambu ya Congo mo sila ni na bango. Bien sûr moi ba accident pe ko salama. You know what I mean, right? Tokana. So, ndeboye. Oyebi Laurent homologue ne kuna na Angola alobaka na to sila na Rwanda to sila na guerre une fois pour toutes. Laurent zalaki pe na moi mentalité lokola yo Chilombo. Il a tiré ses pieds. Tokani en tirant ses pieds Rwanda na bato bazalaka derrière, bien sûr sous prétexte ya ba groupe na bangwana ba trouble, bazo continue ka ba trouble. Le temps Laurent ko azoko lobande na maloba c'est qu'il va faire. Lui-même, il était déjà infiltré. So he didn't even get a chance. Ya ko utiliser mundu ki na somba kite. Ti mono kabilo ake ko te kango par après. Tokani et puis ba ko shut down plant wana ya uranium o ya fungola kiwana na Katanga. Tolandi hein. So what I'm saying Chilombweza, soit sale loko, mais il faut jamais qu'on l'accuse ennemi que voici your potential. Mais ozoti kaka kenemi a continuer le serpent au kati muto a nyoka te nyoka zana nukaka azali ko slither mais au kati mo mukila. That's still a dangerous snake. Tolanda. So I'm not liking that. Moi je pense que pesa ordre na fad que donc ça la ta campagne à bombardement pendant 48 heures dans l'era pona batwana donc ça la bango musala tokani kotike la bango tante ko to pema yozo bunda guerre conventionnelle tozo bunda. I mean tactique à guerre no Chilombo s'applique devant une guerre conventionnelle avec une autre armée qui appartient au gouvernement moko boye. Mais wanando ko landa ba norme ba guerre. Yo normalement tu ne devais même pas être en état de guerre avec M23.
eza masolo ya Congo ezwi acte ya kokende kosilana na baterroriste bazotia Congo panzi likolo. So Congo eza kolanda ordre ba guerre moko quelconque te. Et M23 bakoreklame quel droit? Hello, you know? Wana eza na ndonge kaka ya logique ndenge makambo normalement ezali officiellement. So kaka na ndenge officiel wana Chilombo silana na bango. Cette histoire il fallait ko silana na bango même pas une semaine ezale belé. You dragging it comme si le Congo est en guerre officiellement avec groupe ya batumoko bien bazana. Non, awa to na règle tamoko to landa guerre te. Parce que rebelle alanda kape norme ya guerre te. Tango rebelle asimbi munduki azalaka na tendance à causer na style ba gorilla. To landi. So le FARD ne doit pas approcher M23 na style conventionnel non plus. FARD qu'il faut pas amener le M23 na style ya gorilla war. Et les citoyens congolais sur le territoire, bango pe babunda, ça le guerrilla war. Well, guerrilla war is a war ezanga règlement. Is a war kaka ndenge za wanako. Oya ko simba nani mbele ya simbi, oya ko simba lichette ya simbi, oya ko simba le muhanje ya simbi. C'est ça, hein? Même Laurent lo bakiango ke nous oh nyonso yoko zwa libanga nyonso bunda. C'est comme ça que babundaka na guerrilla war. Et nazolo babongo nazali ko stresser likamba guerrilla style ya guerrilla war parce que M23 n'est pas a government. Bango bazana mibeko tamoko balandaka te. So pourquoi est-ce que FARD que zo bundisa bango na mibeko quelque part ezali peko pesa impression que oza toujours peureux devant les blancs. Ozo banga ba accuser yo. Mais I'm telling you this, Laurent tango hésitaki, est-ce que c'est là qui ba Clinton na ba Kagame ba ok mawa? Ils ont fini par kopanza ekran. These people don't care about you Chilombo. Ba logique no zanango bato ba kunate. Bazana objectif simple, c'est de balkaniser le Congo, copier les intérêts du Congo. Ce qui ba koboma même tous les Congolais qui existaient, they would do that if they could. Ce qu'il faut moutou noela la po bango Chilombo. I mean, la réalité des choses c'est ça que Guerro yo tu es en train d'interrompre leurs intérêts. Et na moment yo zanango, eza moment moko you gotta, I mean, tu dois vraiment komiko tsaka yo mobimba. Ah koko sala sute ko na koti ndambu na bombi nanu boy. Non, parce que ba wa bomo lokola ntaba be pendant que yo zo bomba ndambu bango bana bakanda nanu eko disrupt leur projet, right? Bazoko se regroupaka et là bakosio M23 se retirer. Bautaki wapi ba se retirer pour bakende wapi. No, that's not good enough. M23 ne doit pas être accordé l'opportunité de se retirer. M23 doit être eradicated. Donc, panza M23. Eza groupe yakoti kabangote. Bazolanda norma tamokote. Et ceux qui bato bakwa ko accuser crime contre l'humanité obomi batuna gouvernement rwandais officiellement. Crime contre qui? Tant biso to kenda panza batamande funa na Moyen-Orient, je parle des États-Unis. Nous to kenda se fait devant qui? Touriste azana numutu azana logique atamokote ya landaka. So par théorie M23 bana logique atamokote ba landa. Siko yozo landa logique nini? Ozo bunda avec notre gouvernement ozo bunda na groupe atama bomba moko ba. En fait ça bande ya ba criminel ba deste ba théoriser bato. C'est ça ce qu'ils sont, non? Siko yozo landa logique nini? Mais la réalité aussi des choses, ezali que Chilombo, maintenant que bato bazomona vision na yo, de quoi nous sommes capables et tendance na biso, nandengo saboter pe la francophonie. Nazolo babo Chilombo ko répéter ki buzo ba ya Laurent te. Na vi muto azalaka ninga sala likambo hésiter neti te, c'est lui qui sort perdant. Tolandi hein? Kaka ndengo so bimisi mutu zala mobaliko, donc kotisela bango esprit une fois pour toutes. Bayeba que oui, il y a un fou qui est en train de diriger l'Afrique centrale. Hein? Après tout, bata babengo libomaso, essentiel est que bazu message, bayokiyo, il n'y aura plus de confusion na mituna bango. Tolandi hein? C'est quand même encourageant que Sabotaki sommet ya francophonie. I don't like que tu as envoyé Sam Lokonde parce que
eza toujours il est higher government personnel, so eza toujours il t'a représenté. I think il fallait qu'il boycotter ango altogether. La France doit sentir que bazo perdre leur influence dans Africa. Ba West Africa basi ba bandaki Kinshasa ezali the second largest French speaking country in the world après Paris. Tokani. So la France does not want to lose Kinshasa. Mais je pense qu'il est temps. Bisope to like sango France. Que you know what? Kinshasa tokoko vivre sans Bino. Bino ndem tu besoin na biso, not the other way around. So je pense que ceux qui France va sentir que ba comme ko perdre leur influence na Congo, right? Que carrément kendaki na ote, just bandako turn us away from that French influence. I'm telling you, okomona ndenge nani ba français bakozonga na mesa lisolo mbango. I never understood. Paul Kagame est anglophone. Mais tele ndenge ba français bazana simana ye. Cause these motherfuckers don't care about us. Tozolanda? Non, comment on explique que la France soutient Paul Kagame, mais Paul Kagame azalaka anglophone? Yaza rwandais francophone te. Tolandi? So what the hell biso to continuer allegiance na biso avec la francophonie for? Je pense qu'il est temps. DRC a 4 alliances na francophonie. It's time. Parce que tu bénéficier de l'eau quand tu as ba moi na ba GG na ba ngwana ba kende nango kuna quelque part. Tozolanda. So I think bon, ce qui est fait, but that was a missed opportunity. Then azoba su Chilombo. Écoute, soit tu as le colonne vertébrale ou bien zanangote. Mobile azalaka bongote. Quand un homme prend une décision, tu prends la décision as a man. Il faut pas like sabat ke ozana mukua vertébral ke ozana kol. No, you know you got a backbone. Tokani eh? Soko kendete, tu es mécontent avec la hypocrisie à France. The message must be loud and clear. Kotinda sam lokonde na biloko na bangwana pete non plus. Il n'y aura aucun membre du gouvernement congolais qui ne participe à la francophonie. Boycotter Bango altogether. The answer is clear. Que le Congo doesn't appreciate the hypocrisy, il y a France. Que France va sentir que bazana danger, il y a que perdre leur influence na Congo. Et gosh, Congo est trop grand. Si la France perd Congo, next est cause la Brazzaville, est cause la Gabon, right? France va se retrouver le Portugal lobby. Faut que ça France va comprendre que ce qui va continuer que nous sommes capables, il y a que réduire Bango, va comme un pays dans le passé, le la Portugal et Tikala. Mokil mobimba Portugal le bamaka na 3 pays. I think it was Brazil, Angola, na Portugal yango moko. France ce qui va continuer parce que à part France na quelques pays à entier, right? Na Québec, c'est plutôt l'Afrique ndezo ko garder France relevant. Mais West Africa, basi ba bandiko saboter de France. So I think il est temps que DRC ba saboter de France. Tolandi hein? Yes, but I really think Chilombo meme la France ndenge wana. Belgium kuto kipaka bango te. You know, bango baba na bitinda. They'll do what they need to do. Ça dépend nani mutaza na force na minute wana. Nde bango Belgium bango bazalaka. But France baza carrément hypocritical envers biso. Et nazolo ba qu'il est temps que DRC send a message loud and clear na France que soit elle est notre amie, soit elle est notre ennemi, you know? Et que tout comme na point Congo et comme réel sérieusement qu'on contemplait de briser toute alliance culturelle avec la France. Tokani, je ne vois pas why tozo ko atteindre francophonie, tozo ko garder this allegiance na bango, France is a sima ya Rwanda pour na babomaka Congo. No, we're not going to do that. Tolandi, hein? Nous avons notre grand partenaire Russia qui veut faire business with us. Et j'aime le style de Russia. J'aime le style of China. Il y a quand même le respect mutuel between the two nations. You know, entre Bissona na Russia ou bien Bissona China. J'ai toujours dit que Congo n'a pas seulement besoin de France, Belgium, les États-Unis, Chilombo. Tu dois que l'on ait une mentalité wana. We can do business avec entre nous en Afrique. Les autres pays africains se retirer de la France, they're looking up to us. Imaginez ce qui Congo s'est détaché de la France. Et que toke ko simba na ba Tchadien, na ba Malien, na ba Sénégalais.
Nous allons maintenant aller vers l'indépendance totale of Africa. Parce que une des nations qui garde Africa behind, et c'est la kabadia boulwana ba moi na ba GG quand je connaissais, quand j'ai vu. Right? So we need to do away with these people. Tozolanda, Africa n'a rien bénéficié avec la France. À part, oh, I speak French. Tout vite à French. Ntokani. Et puis, baba ndakotangisa lingala na kati ya Kinshasa na ba classe. Arrêtez cette complexe là. Français zaka ka synonyme intelligence te. Bango kuna na France, est-ce que batangisa kabana na bango lingala? Batangisa kabana na bango ki Congo, mais la France est en Afrique. Oh, pona kwa ko exploiter biso ko yiba wana bayembango, mais bazo respecter biso te, right? Ça c'est quelle relation ça? Non, ce respect doit être mutuel. Batangisa lingala dans leurs écoles là-bas na Paris kuna. Then biso pe tokotangisa français in our schools. Mais why biso nde photo ekola ka français? Why biso photo continue kana mentalité que oh le maître est blanc, maintenant que je parle le français, maintenant que je parle anglais, maintenant je suis civilisé. Pas du tout. C'est cette mentalité, cette attitude qui avait contribué pourquoi to bando maltraiter bande kona biso peuple ba yaka, parce que bazalaki ko rejeter le poteau. You know, ko rejeter le poteau ezali synonyme aux azobate. D'ailleurs, moi je trouve que ça c'est être même très intelligent, très sage, you know. Tant bolobi français nde sali libato le konin Congo banan ba bebisel biso Congo eza bato balobaka français wana te hein banan ba bebisel biso Congo banan ba signer ba contrat buzoba banani ba yebi atako négocier ba contrat malonga te eza bato les hommes habillés en veste et cravate en train de parler le français nde bato ba bebisel biso mboka wana alors you know. Donc un homme malati veste atie cravate à ba français that mean nothing ba diabulu numéro 1 à Congo bango wana. Tu as besoin que le diable pour bona boutute. Tu as besoin que tu na parlement, tout le monde a kabango tous les jours. Bina ba dongo benga na ba démon. Ou liya ko sala ka ba guerre na bina imaginaire avec vos satans dans vos esprits là chaque dimanche. De lundi à vendredi, bon mona kabango na parlement te. Bolingi bon mona satan na wapi. Bina ba ko sala na combat na bino spirituel. Bon mona kabango te. Oi makama ona comprendre ka loko te. Comment ozo mona bien ba ba veste na ba cravate ba ndoki. Ba collaborer kana ba rebelle, hein? Bazoko trahir mboka na yo otiki bango tranquille olali no na mabele o zoko lier satan na imagination na yo yo ko lier satan siko oya bonga makabunda na Yesu na Margedon siko azalaka nani botala ngai makamuso na comprendre kapete botika nanu satan yaza busy azo bonga mapona guerre na Armageddon tala nanu ba diabulo balatelo veste na ba cravate du lundi à vendredi bakenda ko bukolo kutana français batuno ba elaka wana ba microéconomie ba terminologie wana ba diabulu bango wana bolo ba ko le satan est un menteur père de menteur mais un politicien qui te ment n'est-ce pas qu'azo ko exhibiter les caractéristiques du satan olingi satan ngo se manifester comment hein ba bandana na bango bozo ko tiki les politiciens menteurs bo sala ba kelele chaque avenue entre ya ko bunda ba bitumba moko bo imaginaire. Kote ba mtasimbelo mundu kazolka panzo crâne yokuna yezo kufele kinga ina Golgotha bunda bitumba na ngai mais yezo olobaki c'est un esprit mutasimbelo mundu yozo mona ozo mona masasite mutatelema zo bukolo kuta devant micro moni ete ozo kozela yezo yako bundela yo sikipe yezo akenda ko sala ba discussion na parlement ya Ponce Pilate akenda ko loba kuna po ko loba na parlement ya Congo fo boto zala ka normal er moko bande ko na ngai. Quand toi Chilombo, n'habite banan ba conseil kayo. So dans la mobile so ka une décision prend la décision. Et ça le la chauffeur olingo s'engager na balabala mozo ko hésiter, hein? Accident nyonso et ça la maka cause ya deux choses. Soit tu es lent pour agir, soit tu as trop agi, hein? Tu underact ou bien you overreact. Tokani ezaka deux causes ya ba accident. Au moni problème, you freeze. Le temps où on agir, bam, ma bekwei. Soit au moni li kambu agir too much, au balusi volant, ce qui pendait dans le bête betonono quelque part. Tozolanda, ce n'est pas bien. Il faut qu'on s'allume temps. Au tali gauche, au tali droite, au moni que tu vas t'engager, engage-toi kende. Tika ko sala makam lokola banyamoto tutakana ba mitu kana bisa na poto pamba pamba zakane dire bo monde dire akufela kanini po dire azala kalinga katsa balabala surtout na butu anga katsa balabala kaka yemoko dans le vide na katikata balabala hésiter azongi siko chauffeur azoyo yebite okazongi banjo kendele bom dire décider anga katsa balabala ndebo batutaka bango mutu azala ka bongo te o décider katisa o décider s'engager engage-toi complètement. Tika ko sala makambo ko la dire ozo neto kei o neto zongi neti bakwa ko tuto na mutu ko kufili wa buzoba
bomona ka dire nenga kufaka te kibuzoba ne moko nde bomisaka ete chilombo buzoba Laurent asalaki osio bimisi mutu go all out lokola Rwanda bazoko wangana ok nga namoni kutu c'est très bien penza donc yotika kanyunyi kaka nde ezala ezoyemba kuna na secteur tu wana esika ba M23 baza bandeke kaka nde bayembela nzambe tokani c'est comme ça il fallait faire il n'est pas encore tard yembisa bandeke bayembela nzambe kuna na bisika ba M23 bazali tolandi siko totala banani bakoya ko accuser yo na crime contre humanité siko biso pe totuna me biso tobundi contre qui po tozana obligation kolanda loi ya Geneva ba convention de guerre contre qui po ba convention les reconnaître ba terroriste te boite mais ce qui tu es bon c'est ça l'argument mais États-Unis na ka mettre ko bande ko pesa exemple bango ba ko panza mboka ba sous prétexte que ba ke bunta de Taliban boite na ba Al-Qaïda na bango na ba ISIS n'est-ce pas alors tant bango bambaka bakombo na bango na ba terroriste ezaka pona ko justifier pourquoi ba kendo ko panza sko bamboka bato en désordre n'est-ce pas parce que moi pour défendre ISIS Taliban na ba Al-Qaïda zate boite biso pe lokola ça là c'est que tu as à faire parce que nous sommes en face de terroristes boite et yo Paul Kagame en tout cas ça dit fota mais bon je comprends pour Chilombo ça li sopema seki yangwana 8 ans ya kolela ka bibemba ba terroriste boite parce que as far as I know yo lobaki makambwane za ya ba congolais yo za na katite mais suko soki biso tozo boma ba terroriste ba tuba yo seme terreur na Congo yo James Gabarere na ba Paul Kagame bozole la bibembe nini bino bosakana na bato comme j'ai dit po Chilombo nda osalisa bino maseki fallait que bo se retrouver na bato lokola ba biso boye toyo kana po nangaki na sala bino penza opération longo bani pour se débarrasser avec cette terreur comme ça to fanda sikoto tuna na bino to mona bino bosala matanga bino pe boyebisa bokendo kofunda ndenge bofundaka comme ça ngai pe na tuna pe bino mais le Congo n'est pas en guerre avec Rwanda le Rwanda zo accuser loko nini comme ça boyebisa biso eloko nini bozo accuser biso batango zo kande bazalaka bino to bazabino te po Chilombo ça c'est vraiment seki nga penza nga na coincé pour Kagame très bien nga penza na zo pen na kote lo pe na mboka na ke ko luka ba Al-Qaïda kuna na mboka batango komo na bango nini M23 Chilombo yo mde ba kando luka M23 ba se retirer ba kende wapi landa bango bisika ba kende wana yo pe sala ka même discours que ça guerre contre Rwanda te mais tozalinde ko kende ko luka ba individu yo ya ba criminel o bazoko terroriser bazoko boma peuple congolais kaka argument pe Paul Kagame a présenté pour envahir Congo Zaïre alors ba ke ko luka ba FDLR boite biso pe toke ko luka M23 ba o se retirer ba kei wapi j'ai posé la question maintes fois bino ba congolais ba longwana ngo zaka peuple émotionnel bato ba ngo kumisa Chilombo fati betan M23 ba se retirer tananga i peuple de peu de raisonnement mutoza na manduki mutosa élection kazana ba support na ye aza potential danger mais mutona se retirer hors de ta maison yo gangi victoire est-ce que c'est normal botika nan ko prolonger ka batan na biso ba misère ba désert ko botika nano M23 ne peut pas se retirer ça ce n'est pas une victoire il faut toi anéantir bango complètement. C'est comme ça que nous allons garantir que dans 20 ans, bakosa la ressuscitation, na nécessitation de mort, résurrection, bakosa la résurrection de mort, pour se retirer qui n'est pas à Kabila, bakosa la résurrection. Tokani, bango pas apparemment ils sont des chrétiens. Tolandi, mais Robert est un pasteur chrétien. Boite, M23 bazaba Christo, bango bazaba tabe idéologie ba résurrection. Bozo repousser bango, tango bako ako susu kosa la résurrection. Tokani pona bango mitu bango pe balingi résurrection mingi yango photo sila na bango complètement tolandi soit balanda exemple à Yesu bali mo ba mataba kende na ba Neptune kuna tokani pokuna ça prend des milliers des années pour Yesu zonga asna na zongi te donc soit balanda exemple à Yesu ba kende kuna na Neptune po bako umela po bazonga tokani mais toko tika bango te ba bimika ka bo ba ke ba katsi non Chilombo en tout cas tika ba jeu wana osala papa tika ba jeu
hein? Soit tozwa bato normal bakonseyaka yo, hein? Longola bana mère na yo bapesa tulombo ozo réagir, ça ce n'est pas bien. L'homme, ce n'est pas toujours bien de réagir dans la vie, hein? Yo moko moto ko anticiper danger te vraiment chilombo ta yo moko, hein? To boy te za guerre yo po yo ko héritier. Mais maintenant que tu t'es pointé, silisa likamboy. Tokani sila na banyangala katana une fois pour toutes, hein? Ah, ko pesa bango to opportunité ba ko sa lepso résurrection ate. To landi to zela kande yezo azonga yende kolo ba résurrection. To lingi ba résurrection ba théoriste te. To landi hein? Soit au moins à la jeu. Poto yebi que les États-Unis lui-même qui crée les talibans. Oui, bon Taliban ce sont les Américains qui les ont créés. Tango nani tato amande fando bunda contre URSS à l'époque, c'était les États-Unis qui lui fournissaient les armes. Tango siko makambo baluki bake ko bomaye, mais c'était pour envahir Iraq, tout ça là. We all know that, right? So, nde nalobi te ke tout ça la bloko wana. Mais nalobi que ce qui m'a sola M23 est un jeu politique entre yo Kabila na Kagame. Là, ça se comprend pourquoi ozo néantir bangote, ozo stika bango ba se retirer polo bi bazonga lisusu. Ce que ozo na koti akopo wana te, anéanti ba nyangala katawana. Tokani, be done with them. Tolanda, total mboka ni bakinde kwa accusé na crime contre l'humanité. Tokani, comme ça bango pe ba perception justification que devraient nous faire. Nous étions théorisés par groupe terroriste. Nous totalement reconnaître bangote. Maintenant Congo devrait faire quoi? Tokani hein? Ba grande puissance bango moko na banda ko perception exemple à suivre. Tokani, oui. Bébé batokola ba Mugabe ba président Eric Sebe Mujagajajid wana ba Fidel Castro ba mo très important. Bazaki na ba réponse tikotak. Pensa ba M23 wana mutoya kotuno crime contre l'humanité. Yo pe le bac non, nous étions colonisés pendant 80 ans. Et tous les pays qui ont colonisé l'Afrique ne tolèrent jamais les terroristes chez eux. Or, le Congo a été attaqué par les terroristes plus de 25 ans. Groupe Yabatumoko Boye, et ils sont un danger pour la région. Le danger non seulement contre le Congo, contre nos voisins Rwanda, Burundi, Ouganda. Yo po beti bango maman en français. Et le Congo, en tant que grand pays, a l'obligation morale de restaurer la sécurité et la paix dans la région. Et nous avons suivi l'exemple des États-Unis d'Amérique. Yebne babuka ka français te chilombo. Ngaye. Bako ka penza mama na ba discours hein. Kitsana ni biloko yoko kitisa, kitsana ni biloko wana. Wako tuna yo français yoko loba yango wana. Tokani voilà. Totala nana ko tuna kambo. Bako tana penza na ba réponse awa. Bongo Congo nde biso nde tokondima ba terroriste hein. Biso nde tokondima ba terroriste te. Ekasi. Okay, bandeko nanga ezala nga mamuluba. I love you all. Bye bye.